Bandeko nanga pasi pe mawa pona histoire ya papa Pasteur na biso oyo papa Patrick. Eza pasi eza pe mawa pona communauté congolais. En tout cas tant toyaka koyebisa bino makambo mususu toyaka koloba yango na plaisir te. Toyaka koloba makambo mususu po sala biso pasi na makambo tomona na communauté na biso. Pasteur na biso oyo tobengi na kombo ya Pasteur Patrick toyebi ye a musala nzambe. Mutu mota olobaki ayebi Pasteur ote. Ce que oyebi Pasteur ote na komeka mpe kobeta mwa lisolo Pasteur o mukie na ebandeli. Pour que tokota na problème oto yeli bino lelo na Irsil Botelo TV. En tout cas na Congo ba Congolais mawesila. Ba Congolais eza pasi po mawa esila. Alors likambu nini we komeli papa na biso Patrick toye koyoka yango lelo na Irsil Botelo TV. Alors avant to banda to mekana ko éclaircir likambu na ye. To mekana ko expliquer ba propos likambu na ye pour que bato ba yebi ete ba meka ko yeba ye. Après to kota na likambo to yeli. Likambo ya pasi o ya somo o esali biso pasi o to yeli liboso na bino. Eza pasi mingi pona communauté na biso. D'abord mbote na bandeko nyonso o balandaka biso vraiment mbote na yo esika ozali yo ozwaka temps ya kolanda Irsil Botelo TV yo ozelaka vraiment notification po okota olanda biso en tout cas mbote na yo esika ozali nzamba lola apambola yo abatela yo. Bandeko nanga kaka na nde toyebisaka bino na ndenge moko bien nde toyebisaka bino soki eza mbalano ya liboso okoti na Irsil Botelo TV osabone o commenter o liker o partager et osala malamu mingi do ba abonnement na bino ba partage na bino ba commentaire na bino esalaka malamu mingi na chaîne na biso. Donc bato ba okota mbala ya liboso soki nanu osabona te en tout cas osabone o commenter o liker o partager et osala malamu mingi. D'abord mbote pe na bandeko nyonso o basala ba remarque na chaîne na biso, mbote na bandeko nyonso o bakomelaka biso, mbote na bandeko nyonso vraiment o babengaka pona kopesa ba idée, o babengaka pona kopesa ba encouragement, o babengaka pona kopesa biso pe ba faute na biso, o babengaka pona kosala surtout ba remarque. En tout cas peza mbote na bino esika bozali merci na musala malamu oyo bozo sala na Irsil Botelo TV. En tout cas nzamba lola akanisa bino nzambe apambola pe abatela bino na musala kitoko oyo bozo sala na chaîne na biso. Alors tolingaka bongo ta bo sala ba remarque na bino et sala kaete chaîne na biso ekende liboso. Na lobaka na bino toujours bo sala ba remarque na ba commentaire te soko za na besoin ya remarque numéro na biso yango na totiaka liboso na bino mutu nyonso aselaka na yo WhatsApp. Alors soko za na ba remarque ya kosala okoti na WhatsApp na biso osali remarque o lobby oza nango posa o lobby oza nango posa o komi oza nango posa e kosala malamu mingi toko répondre yo et puis toko bongisa musala na biso. Bandeko nanga eza pasi na communauté na biso. Pasteur oyo kombo na ye papa Patrick. Papa oti abandi maladi na ye. En tout cas réseaux sociaux e bungi likamba papa ote. So na oloba na bandela likambo na début émission na biso. No bandelongo peut-être pour na bateau bayebi papa Patrick te. Pour na bateau bayebi papa Patrick te, papa oyo aza pasteur. Aza pasteur na mboka na biso, aza pasteur na Congo. Papa pasteur oyo kande zalaka akendaki États-Unis. Ba voyageaki bakendaki na bango États-Unis. Ake ko évoluer na musala nzambe kuna na États-Unis. Tango akei États-Unis abandaki na epe musala nzambe. Malgré ba rumeur ebimaki na sima ke pasteur teki église po akende États-Unis, pasteur teki église na bandimi ake États-Unis ba rumeur ebimaki ebele tango akendaki États-Unis. Kande boyebi Congolais alinga mingi ko salir réputation ya ndeko na ye Congolais. Congolais alinga mingi réputation muninge beba nango place yaza abeta maboko. Pasteur oyo ayaki kokende États-Unis na sima na ye na kini batu bacholaki ye, batu balobaki batu bafingaki azwaki humiliation.
akenda nini aux États-Unis na banzela kati tia koma na États-Unis papa akende États-Unis temba moka zo avion banda kisasa ti États-Unis akenda ke États-Unis na banzela kati akoma pe na États-Unis bande konanga ko koma pasta koma na États-Unis e umeli penza te papa o abanda maladi o bomona libumu evimba ye wana bato mosusu babesa cancer à colonne cancer à poumon cancer à bato babimisaki bamaladi ebele na bandenge na bango papa otanga bandi maladi akota hôpital abindele ya ndenge na ndenge abomba likambo na ete ayaka na likambo ne kaka na internet comme kosenga ba intervention ya bato et comme kosenga bato basunga ye financièrement papa o ayaki na likambo na ye na internet afongolaki compte na ye ya TikTok bande ko tolanda histoire o bien boye ba cause nini to kosela vidéo oyo Congolais il faut ko changer mentalité to lo baka mettre fo mboka na biso pe bonga esenga biso moko pe bato tozana na mboka ngo to bonga to bongisa mentalité na biso Congolais zaka na molimo mabe na ebite pourquoi tozala rabongo Congolais tolinga ko finga ta mutu bomona ke ana pasi ata mutu bomona ke asuki na place Congolais to sunga frère na biso na kobondela to sunga pasteur na biso na kobondela pona ye meto ya kusuete ba malheur pona ye bande kono yebisa bino eloko ni ekomeli papa oyo pasteur otango akomi komona ba makambo nyonso ekomi kolekela ye ba malade keye zongi azobika te koto libumu evimbi santé komi kosila papa oyo afongola compte ya TikTok papa o azaki koleka na live kosenga balisungi papa oyo asenga lisungi na Facebook na TikTok asala ba live na TikTok pona kosenga bandeko na ye ba Congolais basunga ye pour kazo ba traitement papa asengaki hôpital nyo papa atamboli te na États-Unis bato bana Afrique du Sud baoyeba makambo na hôpital Afrique du Sud ezofele hôpital États-Unis ezako fele te o futa mbongo papa asenga balisungi bato basunga kaye papa abika kate malade bandaka ko do ebande susu ko matali susu situation ezo changer kaka et yako sala ke papa o ba pesi ba mwa ko kufa bandeko na hôpital na biso batu mwindo na Congo na biso ata ba yebi ko kufa lobi ba opesa oju ba yebi sote ko kufa lobi ata kutu ba moni kutu mutesi akufi na yo kufi pena ba finiki yo me ba opesa famille no ka ordonnance pour oke somba bakisi pour bakisi na batikala nango na hôpital na biso Congo ya la bongo ngana mona to mema mutu na hôpital mutakufi me ba pesi bino ordonnance ba bombeli bino ke mutu ana kufi boke somba bakisi tango bo somba bakisi tango bo yena ngo bo yena bakisi bo pesi bango bakisi bakoti nango pas même 20 minutes ba obima ba esi bino ke to sali nyonso mutabiki te po batika na bakisi wana me hôpital mundela loba na mutu okufa lobi ayebishi okufa lobi okufa dans 2 mois mundela ayebishi ke en tout cas dans 2 mois okufa bando préparer liwa na yo mindelo omona balobaka mundela toke bota bayebishi ke na voix normale okoko bota te so boti na voix normale okufa mundela lobaka me mutu mwinda lobate bandeko papa o bayebisa keke okufa otikali na mikolo mingi te otikali na 30 jours apamba po kufa azaki sous espoir te papa afongola ba live na TikTok asenga lisungia zonga na mboka na Congo c'est mieux aya kufela na mboka na Congo c'est mieux aya na Congo ata na bokoko olanda lisungi c'est mieux aya na Congo ba pasteur bazebele ba ofuka monsieur na se ba obondela pona ye
papa na biso Patrick azaki na lisungi azaki na place ko bandela te soki ka peuple congolais sunga ka ete papa na biso Patrick azaki na sika ko bandela te esengele ka peuple congolais esunga ye bande konanga papa alelaki ayaki olela na TikTok aleli na TikTok asali ba live aleli bande kwa mitema malamu basunge papa o azonga Kisasa na miniti otolo babwe papa o ana Kisasa bande ko boyoka likamba grave za nini papa oyo azongi Kisasa pasteur na biso otanga azongi Kisasa aye ko sala ba video na ye na ba live na ye abali susuka ko sala ba video bandeko na zongi kin meza na mama moko fwa sunga ye mutango asenga kimbongo alors bandeko ba kotiser ka mbongo ko sunga tangu mutu azaka na bo moyi aolela lisungi batu babima ebele te pono sunga ye mais tangu ebemba mutelalaka omona na gouvernement koti likambo yango metangu mutu obelela ye moko aye penza boye na micro ye moko apelisi live ye moko tanga oloba asenga lisungi gouvernement leka ba video ya bongo eleki metanga okufa bomona balisungi ebima pasi par ba pasteur nyonso bobimisa balisungi na bon po basunga ye po basunga corps na ye kunda manoner metango ana bo moyi mbongo ebima te na ba pasteur mosusu pasteur oyo ayaki ozonga Kisasa azongi na Kisasa ba pasteur akoma olandela na ye ba prière akoma olandela ba traitement aza marié père des enfants ndenga azawana père de famille aza marié obomoni na photo na telebina kitoko wana eza mwasi na ye ana bana mais peuple congolais total la katate muto abimeli wapi respect ya batu na Congo ezalaka lisu te wapi valeur ya batu ezalaka lisu te eza na bato ebele bayoka soni po asenga lisungi bato mosusu bakufaka akufa po ayoka soni po na osenga lisungi mais pasteur o ayoka esoni te pasteur o alekaki asengi lisungi ayoka esoni te aobi asenga lisungi po eza vi na ye aotala bomoi na ye aotala ndenge okende okufa akene États-Unis asepeli ata na mboka ngo te akene États-Unis alali ata bapongi ebele na mboka ngo te ke asepela na mboka ngo ndenge ezaka nde bamisu basepelaka voyage asepeli na mboka papa asepelaki na mboka ngo te malgré malade yaki avant asepelaki ata na mboka oyo akete directement malade ekomelaki ye mais papa oyo problème ni ekomeli lelo bandeko nanga problème nini eyeli tata o lelo bande osoza mbano liboso tombe na chaîne en tout cas kobosana ko s'abonner te o s'abonner o commenter o liker o partager vidéo na biso esa malamu ba vidéo ya boye yango nde toyebisaka bino bo partager bande bozala kana biselo partager ba vidéo ya buzo bate bozala kana bisalité soko moni vidéo ba olobela bolumbu mutu o partager soko moni vidéo bazo finga mutu wana o partager mais soko moni vidéo ba olobela makambo o malamu makambo o ekolamusa peuple congolais o mona bat bo partager bozala te mais soki vidéo o ba longola ki mutu bilamba o ba plibia ki bolumbu mutu wana komona nde batu bakokota ba partager ba aimer ba commenter maintenant batu olobela vidéo ya triste boy o mona batu ba partager te bandeko to partager vidéo oyo to partager vidéo o po papa na biso oyo azano na posa lisungi papa na biso o bomona liboso na bino ana posa lisungi ayoka soni te asenga lisungi pona vi na ye ndeko yoso yoka soni pona vi na yo papa azoka soni te asenga lisungi pona vi na ye asenga lisungi melelo nini ekomeli papa oyo akomi na kintango akomi na Kisasa pasteur o asalaki su live na ye asalaki ba video na ye o bato bakati ba pandi réseaux sociaux mobimba papa asalaki ba video papa alelaki lisungi mais na TikTok ekomi place au sekaye batu boni o baseki papa oyo batu combien o bafingi papa oyo
toyebi ndeko na biso mona na TikTok wana pona kopesa gaz na kotanga kombo na ete pona pesa gaz na chaîne na nga na kotanga kombo na ete toyebi ndeko na biso o azo finga batu na TikTok toyebi ye azo finga batu na TikTok. Combien de fois a fingi papa oyo? Combien de fois a sali live pona finga papa oyo? Ndeko nanga nzamba lola omona yo ata lelo futami te me yeba ke nzamba lola afuta yo punition na yo ezala grave. Tang muninga oleka amusala nzambe osenga lisungi me yo ndeko oleka o contredire ye ofinga na nzambu ya salelaka na ebite kanda nzambe sila tonini yaya. Il y aura un jour au pelisa live quand on pelisa live pona ofinga batu quand on pelisa live pona ko diminuer ba vie ya batu ezana jour au pelisa live pona olela mawanzambi ezana jour au pelisa live pona osenga bolimbisi pe pona kolela mawanzambi mukolo kanda nzambe kitela yo olela mawanzambi. Pasteur o azongi kini asali ba video alobi batu ba continuer ko sunga ye apesi numéro o batu ba osungela yo ba otinda mwa ba mbongo pona ye me batu ebele ba fingi ye lisusu nde ona biso afinga batu na TikTok aye asali su video pona ko kitisa lisu papa o en tout cas bozana mawate. Comment ndeko Congola koza mawate na ndeko na ye congolais? Pas jusqu'à ce niveau. Bomona eta mutu ndenge koma, bomona eta mutu ndenge azalaki, bomona eta mutu ndenge zokoma, mais bo continuer ko finga ye. Boyebi na eta o papo azana ngo soka leli nzambe na ya lobi makambu pona bino, boyebi ke kozwa bino bato bo finga ye. Boyebi te ke kozwa bino ana pasi. Peut-être muto alandi émission na yo alinga sunga papa oyo mais na canal na yo ndengo lobi muto na pas sungi lisute mutu nyoso tazaka na motema ndenge moko mutu muso akolanda alandi yo ndengo fingi na papa oyo yoki na eme aka na motema osunga asungi mais mutu muso akolanda landi ayoki ndengo fingi ma osunga kate. Pourquoi koluko bebisa ba relation abaninga? Pourquoi kolinga ko bebisi la muninga makambo papa ana pasi boyebi pasi boni oya oyoka boyebi mai boni ozo bima ina kolon na yona boyebi mai ndenge nyezo bima ina libumu wana boyebi pasi oya zanango me boleka bofinga ye papa osenga lisungi so moni ko sunga na mutu te po yo nzamba tsa motema ko sunga te. Tika papa ngani leka omoni video na isoko ko emete soko okosunga ete leka na yo. Et c'est important yo ke ko pelisela e camera pona bandeko ba yina ye yo ke ko pekisa batu basunga ya yo nani oza nani ozaka muto nzamba sala ozwaka peta yo sambela pena pona libota no. Est-ce que ozwaka peta yo sambela après benjir après ko pelisa la batu ba caméra ko finga? Est-ce que ozwaka ta ensemble là? Est-ce que ozwaka pena to fuka mobi nzambe tata limbisanga na mabenyo sona salaki nzambe limbisa bozwaka ta wana bozwaka vraiment ta wana? Kongola za méchant, Kongola motema mabe pona nini méchanceté ya jaro yo? Méchanceté à boué, pourquoi? Vous êtes méchant. Ils ont mal à mouter. Koluko kitisa papa ngani. Papa otia zala na États-Unis. Oh ça la ba vidéo na banda na États-Unis. Boya kaka ko contredire ye. Lelo papa a kiti kini bozo ya kaka ko contredire ye. Méchanceté à boué, pourquoi? Bon mon état mutu me bozo contredire ye kaka. D'après bino ako sa, a bongwana. Ndenge bo moni tina ba photo na beto hôpital bon azo bongwana ka.
en tout cas eza malamu te bandeko nanga toye kosenga ka lisungi mpona papa na biso oyo mpona bato bana besoin osunga ye en tout cas bosunga ye bosunga papa na biso oyo akoba komo osalisi na bokoko esenga lisungi na biso peuple congolais esenga vraiment lisungi na biso alors tosunga ye moralement, spirituellement, physiquement, financièrement, surtout financièrement et spirituellement. Tosunga papa o nzamba yokela ye mawa. Tosunga papa o nzamba kitisa mawa likona ye tolela mawa nzambe. Likona ye nzamba otike na bomo ya yebile pourquoi. Alors tolela mawa nzambe likolo na ye bandeko nanga. Papa o azo souffrir. Kotala papa Patrick o azo souffrir na maladie na ye, azo souffrir bandeko. C'est pas facile. Tolela mawanzambe liko na ye et osa malamu mingi. Vraiment merci na batu nyonso o balanda Irsil Botelo TV. Merci na bino esika bozali. En tout cas wana ezalaki ya bino Irsil Botelo TV ayaki liboso na bino pona koya ko expliquer bino likambo ya papa oyo ezosala biso pasi. Likambo ya papa oyo ezosala biso pasi. En tout cas bato tozaka na motema ya kosunga to meka kosunga papa oyo. En tout cas pona bato bozo finga ata lelo kanda nzambe kiteli bino te lobi kanda nzambe kitela bino. Nzamba omona nzamba za juste azomona makamyo so bozoloba pona papa oyo. Mais tolela kaka nzambe asunga papa oyo abika nzamba bikisa epuka témoigner monene na ye azana témoignage nzamba pesa ye témoignage na maladie oyo eosa malamu mingi. Merci na batu nyonso o batiaka vraiment matoi na bango pona kolanda biso. Alors ce que zambala liboso o s'abonner, o commenter, o liker, o partager et osa malamu mingi. Bande konanga to partager émission oyo na bandeko mususu ozu émission oyo tie na WhatsApp na yo o partager na bandeko no ya WhatsApp o partager na bandeko no ya Facebook et osala malamu mingi. Wana to kutani à la prochaine émission bandeko to like vidéo tika moi liloba ya bien pona papa oyo et osala malamu. Bisous, bye. En tout cas to bosana te ko koma moi liloba moko ya malamu pona pasteur na biso et kosala malamu mingi. Yo o mesana ko finga na ba commentaire nzamba lola azomona yo. Bisous, bye. To monani.